Gisèle Oumba Nakolina ya diama Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba on dira Ebaki opposant nyonso au bazana Congo ngana so comprendre bango te au juste balingi nini vraiment bazo mona te ke mboka zo tekama hein biso za ba véritable bato que notre so bundela mboka na biso Congo to so bundela yango tina suka ba opposant boya to sangana na bino nani onyo so eba ni ke baza ba grand opposant ba kapeneli kanimbu bino nyonso bozia to sangana to ningi sana no muto fo kende obligatoire il doit partir na yangona ngana loba merci to pesi moi ngai kuti kona lobby article 64 il faut akende ata moko jamanoa il faut akende to lembi abomi biso mingi donc ingeta na sukika wana. En tout cas, biso to ya liboso ambassade ezaka pona manifester mécontentement na biso ba congolais ba congolaises que biso mo ba kolomboka tozo bénéficier te kaka ba richesse na biso ba tumususu ba liaka. Mais Kabila osali déjà ba mandat osali pe ba mandat yaka ya fraude kaka. Banda 2006 muta voter ya zate au passé kaka. 2011 peut pas voter au passé. Au lingi sous 2017 au tia sous électronique. Est-ce que bino na Congo kuna boyebi ma internet? Bon makamana mo sarna ba biki bo voter na ba biki na ba feuille tika makamana bima na mboka na biso oso zu déjà mingi oso lieu si man dirait que biso to lingi ya biso yote donc bit na biso to ili to lingi yote okende et puis to zo bisa Macron soki déjà so zu mbongo faut boye ba ke ba mbongo ne so to Congo ya Congo bino bozo lia donc ba banque na bino to nuire ba banque na bino na ba makila congolais bozo lia yango bozo soka ba déficit na ba banque na bino po bozo lia makila ya bato bazo kufa. Donc mbonga na biso zo be baliko na bino bondi malisusu Kabila te na oyo ko sala o tamboli ya ministre non Tibala te za musu Tibala non Tibala te za musu sa sala ki nini ya Magellan o tamboli corrompre ba africain nyonso tout po ba côté la Kabila mais bino o sala erreur bozo ba te ke Congo so ebongi bino Afrique mo mbape bongi donc Europe ko vivre te sans Afrique. Botika bango biso mo bakolo richesse tozo bénéficier te bo sangana bo ya mbonga Kabila nazo pesa bien expression mo bo e biso ki mobali olingi ete ko lia mbongo na ete bo so ko lia mbongo na ya aux autorités liko na yo aux asuna mo a dire te olingi mobali te bo ya pe mbongo na ye bozo linga Kabila te mais bozo lia mbongo na yango bozo ko fragiliser combat bozo monde voilà. Oui donc toye kaka na cadre ndenge tolobi ndenge zaki prévu toye lelo to répondre na invitation ya peuple congolais puisque toujours parler au nom ya peuple congolais et non au nom ya Batu. Donc ba série ba manifestation des ali kanambe mutumoko a voté ya zalité mais alingi toujours ko kangama na pouvoir to zali koyoka ke paraît-il le troisième dialogue bazolinga basala yango na volonté ya nani et ebanité donc bazali ko imposer biso makambo alors que diaspora ezali corps o ezo sa makambu ya solo mais balingi ko sala makambu pour ba imposer tout le monde donc on a ko kanga parole te tozana bandeko o ba uti ba Portugal tozana général Babé Masombo tozana Masombo ndeko uti libanda et bonjour. Bonjour. Vraiment yo uti mboka nini po ba congolais bazotalo baye ba uti pinda wapi? Ngana uti Lisbonne. Ah, a uti vraiment ndeko na biso congolais, a uti penda na Lisbonne daye awa eza wapi na Portugal po ba ebité, eza capitale à Portugal a uti kuna po lo baka po na Congo. Po na mboka, oui, po na mboka. Na Simbeli. Voilà, donc na ye po na mboka, donc likambu toyeli awa toyeli po na mboka. Toyeli te po to sakana. Toto landa bango ke balingi susu basala troisième dialogue ndenge ndeko na biso to loba mais peuple congolais toyebi depuis babanda ba dialogue ça fait 57 dialogues oyo si basala et boutira na eloko mokoté 54 villes mortes et sala eloko mokoté sikoyo dialogue oyo balingi bakende basala susu nini. Donc yango toye awa bandeko ba homme politicien oya biso ya Congo tozoye bisabino en tout cas faut changer
soki kaka bokokendele boye biso ya mbalo yo pe tozozwa ba décision oya biso ya diaspora ya libanda. En tout cas naza na mingi te ya koloba mais boyeba yango si basala 57 dialogues na ba 54 villes mortes to kontaka yango to yebi yango nyonso ezoleka ebutira na eloko moko te. Donc tu kotikela bino message toza awa pona makambo kanambe oya yeli toza awa ti 17h peuple congolais toza la ini poto meka kobundela mboka wana. Donc na silisi wana ingeta voilà. Donc bato bauti Israël pe bazali voilà ingeta bato ya Israël bazali pasteur aza vraiment pasteur na biso mauti Israël kaka pona Congo balobi aza pasteur Diamant Noir alobaka o azolana tokena na église nete mais ah pasteur toyo kai kaka. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Vraiment outi na simbeli au micro. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Nazoka kuna bazoloba ingeta. Ingeta. Wanezala munoko mboka na biso na munoko ya yaya na biso papa na biso Simo Kimbangu yazala koloba ingeta mena français baza koloba yango amen. Amen. Donc ezala na chinois, ezala na mangala, ezala na kikongo, ezala na on soki na munoko nini amen rotigala amen. Ngana zane sengo mingi drapeau. Alors nalobi nazane sengo mingi komona que il y a un groupe de peuples congolais oyo baza touché par rapport ya makambo ezole kanamboka na biso. Nazana témoignage munene na tamboli na yango. Nazana témoignage munene na tamboli na yango. Bandeko tozala moi discipliné. OK, gloire soit rendue à Dieu. Nazana témoignage munene na tamboli na yango. Tokenegi pèlerinage. Déjà je tiens d'abord à rectifier nazarana israélité. Nazama osala nzambe na osala nzambe a na mboka France. Tokenegi nde pèlerinage na Israël ndeng boyebi, le pays de la Bible. Mais logo comme singa tant to komi na Israël, nena koloba boy bandeko ba congolais. Oyo tozalaki na bango bakoyi ko témoigner de près ou de loin. Po tozalaki na bato bazalaki na Finlande, ba utaki Finlande, bata Allemagne, bata Belgique, na biso bata France. Alors nakati ya visite na biso to komaki na sika moko, toke kokuta groupe ba soda. Ba soldats juifs, israélites soit si vous voulez. Alors bazalaki na formation to komi na tango oyo faut ba coller bango c'est-à-dire ba confirmer mosana bango que non banda lelo o komi soldat ndenge zalaka soldat tanga komi soldat il faut prêter serment que non nakowa pon ekolo nakobatela ekolo mukonzi na bango tanga consacré bango esili a 10 paroles à lobiboye. Rappelez-vous de tout ce que le peuple juif a connu, le peuple Israël a connu ici sur terre, notamment ce que Hitler a sala peuple juif. Peuple juif a éparpillé partout dans le monde entier kozanga mabele. Awa lelo biso to komi na mabele oya biso. Ezala yo soldat ya mwasi, ezala yo soldat ya mobali. Yeba yango ke lokola osali discours olobi ko wapone kolo. Okobatela kamboka. Ko sala erreur te. Otika lisusu mupaya akota na mboko yo po atia biso mobulu lobi to telengana. Alors, pour nous monopoliser parole, maloba oyo et interpeller conscience nangai, na moni siko biso ndenge to kimi pasi na mboka, toye ana bamboka oya Europe, bana na biso siko toza kobota, soki lelo biso to kufi, bango ba suki wapi. To memara bango na mboka te ba ke mona tamboka, ba yebi ba origine na biso te. Soki yo lelo kufi ndenge to komi lelo ko kundama, parce que ça fait une trentaine des années toza na bamboko yo, tango biso to na mboko so mutakufi. Communauté zaro 500 bongo nzote zongi na mboka. Mais lelo na mboka na biso na makambo zole ka na mboka komi na ba cimetière ba komo te ka ngoma pangu na bilanga. To komi lelo ko kundama na poto. Siko yo kundami na poto, bana ba yebi mboka te. Siko mwana na yo akosuka wapi, soko mundela lobino tu n'es pas de chez toi. Juste une parenthèse. L'année passée na zaki aux États-Unis. No komi na quartier ba noir et là on a remarqué na quartier ba noir, au mona bango ba fandaka mama liboko na litama na tuni mais pourquoi ils sont comme ça? Balobi baza désespéré, baza dessus. Bah yebi pa iba kendete pourquoi parce que baza repoussé awa baza ressuscité et puis pa iba uta na ba Afrique ba yebi bamboka te yango ba koma mama. Alors po eloko yo lobe se retrouver pa ina yo na ngai tendeko ba payo ba koti na mboka na biso mboka za sous occupation l'air yango yo totelema et message musuna lingina tinda naza ko s'adresser pa ya ba ninga na nga basali na Nzambe
en particulier responsable des pastorats, des pasteurs responsables et des pasteurs congolais. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, Papa Mosengo, avec tout le respect que je te dois, Bandako yebisaka na bampate que le pays est sous occupation. Mosengo lelo zane sengo boti bana na poto bakomi européen mosengo soki lobi okufi bakundu yo bana no lobi bakosuka api soki balobi na bango tu n'es pas chez toi ba yebi epai na yo na bandundu te ba yebi bamboka na yo te ba yebi origine na te papa kosuka api l'air yango to bundela mboka to apprendre même na kati ya metonga bampate ba yeba ete photo bonde la rapona mboka nzamba yo kabiso mawa po ete bitumba oyo ba combattant ba dekonanga ba combattant bazako bunda tozako bunda na mosuni. Ezali sigo photo bunda na molimo. Bible lobby, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu a fait déjà sa part parce que si a la gisi mutu a révélé mutu makomi maloba ya nzambe. Et si on a compte il y a yo mutu biso batu de la part de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut to marcher. Il y a une photo zalabo mon koto sangana ba combattant to bondela peut organiser ba veillée de prières pour na bondela pour na mboka pe pour na libérer mboka. Rappelez-vous à l'époque Israël quand à chaque moment bazala qui en déportation to batambola kamabe qu'est-ce qu'il faisait bakenei pangangate bakenei pa ba marabouté bakena ko luka ba magicien ba illuminate té quand ils ont cherché la face de l'Éternel Dieu créateur du ciel de la terre Sabaoth le Dieu des armées et Nzambe lokola za souverain ayoka ki bango mawa et loko tika na peuple congolais to zala bomoko to sangana na ba combattant oyo bazako tambola jour et nuit pona mboka na biso ba tutoko bonde la Nzambe na molimo tous ensemble, enfin que ceux qui n'ont pas victoire et na physique paix, tu reçois victoire et mboka oza libéré tu retam samboka malam. Ticket nzamba pambola biso. Ingeta. Nous avons mobilisé le peuple congolais pour un jour d'avenir, lobby qui le 18 conférence il y a Oni et Gosalema. To mobiliser le peuple congolais, tous à la Ebélé, le 18, le Soussou, bos à la Ebélé, chaque jour, vous pensez pour le Congo. Oh, nous sommes devoir et à peuple, il faut biso moko, to bunda pour la école, on a biso, ezo aboanya, mouta bunde la biso, azalité. Yango tozo kobima, biso na ba jeune, tous allés ensemble, bomoni, ba pasteur, ba romi ko interpeller, bande kona bango ba pasteur. Donc ba musicien ba ko interpeller, bande kona bango ba musicien. Biso peuple, tozo ko benga na peuple, oyo bazana nu na koye batina ya combat oyo te. Combat oyo ezali pour la libération ya molimo, ya nzoto, pe ya bien na biso, pe ya mabele na biso. Eza combat moko tozo ko bunda, na batu oyo ba yebi vérité te. Comme maman, moment ya vérité. Moment ya vérité, yango c'est commis. Congo est cause à la sous diriger na diable te. Congo est cause à diriger les sous na mensonge te. Namboka na biso soki lelo Hippolyte Kanamba bazali parce que tozali ko continuer na mensonge. Ba opposa bazali na kati na mboka na biso, bazali ko continuer ko kosa peuple congolais. Yango biso moko peuple faux, to bima ebele to za la effort ya koyokana, to za la bomoko po ba politiciens nyoso ya mabe na ba président nyoso ya occupation ba kende ensemble ingeta. Je vous remercie. OK, merci. Gisele Umba Polina ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba diamant noiré.